Bokota, 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 la famille, Bokota, 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 makambo eza. Bande konanga makambo ezali, kandenge tolobaka, soki bomoni bisote, seki ya koloba eza te. Mais soki ya koloba eza la famille, toyaka toujours na kitoko nyonso, toyaka toujours na bolingo nyonso, toyaka toujours na système moko ya bien. Lelo la famille makambo eza Etoile Nines TV lelo amemeli bino Mama Laure Mbongo. O tolobaka kaka pasi pe mawa. Soki makambo eza ya pasi pe mawa, tokoloba pasi pe mawa. Soki makambo eza ya pasi pe mawa te la famille, tokoloba pe te ke no makambo yo eza pasi pe mawa. Ezalaka bongo. Ya lelo penza eza sango moko ezo sala pasi penza na motema. Ezo sala pasi komona musala nzambe. Mwa makambo munene mandeko nanga esalaka penza pasi ya makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Etoile Nines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na ye na Mama Laure Mbongo, bandeko nanga sango eza penza yamawa. Sango ezo sala pasi penza na motema. Avana kota na mozindo ya makambo, ekozala malamu mingi na ya kosensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, batu ya sika pe bakotaka. Yango toye kosensibiliser bino la famille. Si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande bomoni lelo toye na Mama Laure Mbongo. Mama Laure Mbongo, msala nzambe penza ya tongo makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda na pesi bambote na yemoko Madame Judith Diampovisa. Bambote na yemoko Madame Céline Kabakaba na pesi bambote na Madame Marie-Josée Chala. Bambote nanga na yemoko Madame Grace Poi na pesi bambote nanga na yemoko Madame Marie-Josée Mafuta depuis quelque part. Bisi kanyonso ozolandaka Etoile. Na pesi babote na Mama Tina, Mama Joséphine, Mama Titi, Mama Eugénie Zamanga. Na pesi bambote na ba mama nyonso balandaka Etoile Nines TV de partout na système moko ya tokos. Lelo oyo na ye na Mama Laure Mbongo la famille nini ezoleka. Makam nini sali kenon lelo Etoile Nines TV akota penza na mozindo ya makambo ya Mama Laure Mbongo. Tango tozaki na matanga ya ndeko na biso Sœur Lisi Kunda. Na yaki kosala émission moko, jusque même à présent, il y a tant de personnes oyo baloba ebele, ba commenta ebele sur makambo to yaki kobeta masolo. Na le même jour oyo Sœur na biso Lisi Kunda akufaki. Tomonaki présence ya Mama Laure Mbongo. Mama Laure Mbongo était présente. Azalaki akendaki kuna, alataki robe na ye ya mwindo, alataki ba lunette na efime, kandenge zalaka. La plupart des gens balobela déjà sur kolata ya Mama Laure Mbongo. Balobi est-ce que msala nzambe akoki kokende na matanga alati ba lunette bongo. Kandenge bamonaki lisusu Mama na biso Laure Mbongo abando tafuna sigom. Ebele ya batu bazwaki yango likambo. Toyaki ko sala ba analyse na biso, toyaki ko éclaircir. Nga na pesa ki ba point de vue nanga, il y a aussi tant de personnes o ba pesa ba point de vue na bango. Bande konanga na côté nanga penza na kanisa ki kenon ndenge za boye makambo sili. Nzoka
nzoka bandeko nanga ekomi pasi pe mawa. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker nde likambo, Gavker nde makambo, Gavker aye pinza na ba solution ya kilikili, Gavker aye pinza na makambo moko ya kitoko. Gavker aye po na lobiko na yo, bika na yo libela na Gavker. Yo obelaka mutu pasi, obelaka o mino salaka yo pasi. Ba makambo eza nango matakita, o luka maboto o mona keno mabote zo ya teze mezo kota te o meki na banzela nyonso la famille o monika keno e o simba nango te mosusu zo liaka ba petit mataki te me munene yaka yote batu mosusu o liaka kuto malonga te me o yaka munene olingi na oki munene te o kima na oki munene me ezo yaka kana nzela na yo bande konanga solution ya bibela bela na bino nyonso solution ya makambo ya nzoto na bino eza kaka na place moko bako sabino te place wana ezalaka nango kaka Gavker na Gavker bika na yo libela benga Gavker na système moko ya Tokos kandenge ezalaka la famille lelo toye na mama Laure Mbongo ngana lobaka toujours soki ozolandaka Étoiline Ines TV na préféraka toujours ozala ya kovanda zwa penza kiti na yo vanda tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu talela soki omoni keno eza tongo bandeko nanga baliaka ka petit déjeuner soki omoni keno eza midi lia na yo repas préféré na yo soki pe omoni keno eza pokwa na kolsenga na yo kota olia soupe na yo na système moko kaka ya Tokos bandeko nanga matisa pe volume ekosala biso kitoko penza mingi makasi voilà. Lelo toye lisusu na mama Laure Mbongo kande na lobaki na ebandeli ebele balobaki sur kombo ya mama na biso Laure Mbongo. Lelo toye na sango moko eosala mabe eosala pe mawa toye kandenge toyaka soki makambo eza tokoya mutu na mutu apesi point de vue na ye bandeko na ngai nalobaka toujours soki tosala analyse on apesa kezalaka point de vue na ngai bino pe bozalaka na par na bino osala ba point de vue ezala te ke no mama Étoiline nde alobaki te soki communauté lobi musala na biso tozalaka ba intermédiaire ya koya ko lancer ko pesa message na mokili tomonaki nzembo o ba musicien chrétien basalela la servante de Dieu mama na biso Lisi Kunda que son âme repose en paix basalela ye nzembo moko kitoko nzembo yango wana bayembi yango na mabinoko ebele bayembi yango en lingala eza na bamosusu bayembi en chuluba eza na bamosusu bayembi en swahili na kikongo donc mutu na munoko na ye na koyemba wana nyonso
toyaki komona présence ya frère na biso frère José Nzita ye déjà na ebandeli ya matanga azalaki ti lelo accompagné penza bango azalaki penza na famille Kunda. Tomonaki présence ya frère na biso Michel Bakenda, tomonaki ba mama Anne Kepes, tomona batu ba musicien o nyonso ba yembela kanzambe bazaki mwa ebele talaka ba kombo moya to koma ba kombo nyonso ezate ezalaka bongo na ba oyo mukalenga munane mama moko aya na bosani mwa kombo yepe azalaki kuna ayembaki encore na chiluba kanenge alingaka na chiluba. Tomoni nzembo wana ezalaki nzembo moko penza kitoko penza esalaki nga bien makasi. Bon, nga nalandaki nanga kane mutu nyonso alandaka. Après kolanda netoye komona siko makambo ye. Batu balobi la famille. Batu balobi soki batu balobi bandeko nanga biso pe tokotika makambo te. Batu baye balobi pourquoi to mona présence ya mama Laure Mbongo te na mata e nani na nzembo ya sœur na biso Lisi Kunda. Batu o nyonso babando kende matanga. Tomoni bango bayembi. Présence na bango ezalaki. Mais présence ya mama Laure Mbongo tozomona ngo te na nzembo wana. Qu'est-ce qui se passe? Makambo eza to makambo eza te. Batu bayaki kotuna mama Étoiline. Tomoni pe batu mosusu bakomi na ba Facebook, il y a d'autres personnes. Tomoni yango na ba TikTok, batu mosusu ka ndenge bobenga ka batu mosusu babenga parce que bayebi ke biso musala na biso ezala kokende luka ba information. Batu mosusu balobi mama Étoiline, pourquoi tomona présence ya mama Laure Mbongo te na nzembo wana? Nga kutu na tuni moko parmi ba mama o babengaki na tuna ki moko na lobi sikoyo présence ya ba sœur Deborah Lukalo ezate, présence ya ba sœur Sandra Mbouyi ezate, présence ya ba pasteur Mike Kalambai, pasteur Moïse Mbiye ezate. Mais pourquoi bolingi bozala kaka na présence ya mama Laure Mbongo? Mama wana répondra nga nini alobi te. Tango makambo ya matange bandaki mama Laure Mbongo azalaki. Et puis mama Étoiline eloko il faut pas obosana te ezake ba sœur Deborah oyo ba sœur Sandra Mbouyi eza génération penza ya sika. Mais na batango akala ba génération ya kala ba Kunda sister oyo ba mama Laure Mbongo, ba frère José Nzita, ba mama Micheline Chabani ezalaki batana bango. Yango elingaki ezala toujours bien. Batu akala wana batu oyo baswali babengaka batu wa zamani. Fallait participation kaka ya mama na biso ezala. Pourquoi participation na ye ezalaki te? Wana eza mutuna. Yango na ye pepa na bino. La famille. To loba nano to solo la nano. Présence ya mama Laure Mbongo na nzembo ya hommage ya sœur na biso Lisi Kunda. Mama Laure Mbongo azalaki te. Ata bino moko bomo nango bientôt bomo nango mabe. Bolo banano. Bolo banano ba commentaire. Bande konanga kande na lobaka toujours et encore que non. Tango bosalaka ba commentaire. Soki okoya na ba commentaire na yo que non oya ko finga Étoiline Ines TV o le kisata na yo. Parce que o finga ngate. Mutu na osale la émission awa eza musala nzambe. Makambo yo na yaka nango sur les réseaux sociaux ezat makambo moko te ke nga moko na fandi na komi ko former ko inventer te. Ezaba makambo batu babenga kanenge to tiaka ba numéro ba téléphone. Ezaba makambo batu tomona kana ba Facebook ba page ya minene. Tomona kango na ba TikTok. Soki deja moni likambo koto yo, kote mosusu pe batu bakomi ko benga yo. Yango to vanda kana se to saleli yango analyse. Siko yo tango zoya ko sala analyse, s'il vous plaît. Loba makambo oye ko sunga batu mosusu koya awa na mafinga te parce que mafinga esunga ka batu te. Mais ebe bisakande batu, s'il vous plaît la famille na système kaka ya tokos. Voilà. Côté nanga eloko na koti koloba pona mama Laure Mbongo. Bon, connaissant mama Laure Mbongo, abando yembela nzambe depuis kala. Azam sala nzambe alelo te. Toyebi ke place nyonso batu baza. Problème ezanga kate.
problème peza ezangaka te de partout. Problème ezalaka toujours. Kota la mama Laure Mbongo. Tina ndenge babanda koyemba na ba sœur lisi oyo. Babando yemba na ba frère na biso José Nzita. Babando yemba na batu mosusu. Tomona problème te. Bien que moi mbutu bando kota entre mama Laure Mbongo na mama Marie Misamou. Mais batuka ande balobaka. To landa pe interview moko ya sœur Marie Musamu aloba na epe mabete po na mama Laure Mbongo. Mais biso kaka nde tozwaka ngo ke non ya Marie na mama Laure Mbongo babando solola te. Mais kolanda penza mama Laure Mbongo aza mutu moko te oyo azalaka na makambo na batu te. Aza mama moko en tout cas premièrement mi pesaka respect et puis deuxièmement aza mama moko penza azalaka très cool très social. Mama moko ayebi ko vanda na batu. Bon, koloba présence ya mama Laure Mbongo na clip oyo babimisa hommage ya Sœur Lisi Kunda. Et loko na koki koloba peut-être azalaki na tante. Mosusu peut-être mongongo na ye et permettra ki yete. Parce que bino moko boyebi moni ezalaka na batan moko. Batan moko penza oyo ezalaka keno. Mutu mwa makamnyo sozo kende bien. Ezalaka pe na batan moko boye. Kokola ezokota omoni pe mwa makambo mosusu ezokende lisusu bien te. Vie ezalaka mwa bongo bongo. Bo comprendre parce que nakala wana to ando mona mama Laure Mbongo ko bimisaka banzembo mais lelo oyo ce n'est pas vraiment le cas. Bien kayemba kame ezalaka lisusu makasi te penza comme kala. Mosusu mwa kanenge ezalaka. Mosusu peut-être nzoto ayoka ki bien te. Mosusu peut-être ton parce que ndenge zaboyi ebele abatuto yebike mama na biso Laure Mbongo ateyaka bien ka embaka ateyaka pe ba invitaka ye pe na ba église mosusu ake koteya mosusu peut-être temps akenda peut-être koteya mosusu peut-être place na ya koyemba ezalaki te yango ba pesa ki place a koyemba te mais comme biso batu déjà to mesana na biso kolandela nyonso soki omoni mwa eloko oza kaka pourquoi ye akenda kite bandeko nanga donc ba réalité eza mwa ebele dans la vie mutu na mutu tozalaka kaka mosusu naza na tante mosusu nzoto soyoka bien te mosusu peut-être place na yo eza te moyen pe oforcer mamaka mosusu eza te ezalaka mwa bongo pona bandeko mosusu kandenge ezalaka na système moko ya kitoko na système moko ya bien. Chaîne na biso ezalaka chaîne moko commercial. Yango totiaka numéro na biso wana ozana mwa ba business na yo salaka, ozana mwa makambo na yo salaka, ozalaka na posa elekaka sur YouTube. Alors numéro na biso yango wana affiché benga biso tokosolola na biso na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Bandeko nanga tokoti déjà na mois de mai. Tozo kumisaka nzambe pona okota na mwa oyo parce que ebele to bandana bango année mais ba mosusu batikala na janvier ba mosusu batikala na février ba mosusu mai avril plutôt mars plutôt ba mosusu avril ba mosusu pe na mai oyo déjà ba mosusu bakomi kokufa. Alors kande na lobaka toujours et encore que non vie alelo eza vie ya mabondeli eza vie ya prière eza vie te que non olamuki na yoka na tongo boye otambola ka bitambola tambola te eza vie moko avant obima na ndako avant longwa ndako na yo ezalaka toujours malamu mingi otie nanu journée o elingi ebanda na maboko ya Nzambe osambeli nanu olobi Nzambe kende na ngai na ningi penza nzela oyo na kende na yo tango pe na kozonga na zonga pe na yo ezalaka bongo okotika kotambola tambola boye te bandeko nanga eza na makambo mosusu neti exemple ndeko moko na yebi bango la famille esalaki nga pasi pourquoi autiaki kobala il y a presque 3 mois oyo auti kobala abali penza libala moko ya kafu libala moko tolobaka matakita libala moko ya somo abali mwasi na ye bandeko nanga ezalaki feti na feti kobina kolia makambo nyonso mobala la muki kana tongo kanenge to yebi biso nyonso mobala la muki alobi keno na ke koluka moi ça lobi pas de problème papa
mwasi aza na zemi ya 2 mois. La famille mobali ake tango akendaki kuna mutuka etuti mobali kaka wana mbala moko akufi. Donc nde toza boye atiki mwasi na zemi osala pasi penza ya makasi. La famille mwasi na ye kutu na minute oyo azokokata kolela te. Wana nyonso na ye kobetela bino masolo oyo eza kaka une façon ya koya ko évangéliser bino ke vie de prière ezalaka toujours ya mutuya. Parce que eza na batu mosusu bazalaka soki abando luka libala nzambe asaleli ye grâce babali ye omona ta ba jeune oyo abandaki kosala. Parce que toyebi ke batu mosusu ntango bazalaki epai ya baparent na bango babando sala ba jeune peut-être ya journée moko ayebi ke na semaine na jenaka nanga chaque vendredi. Mais tango akoti na ye na ndako ya libala parce que aganye na ye libala c'est fini. Aza lisusu na ta wana ya jeune te. Batu mosusu omona abando luka mwana aoluka mwana nzambe sunganga na mwana omona ba prière bangomba na bangomba matakita osambela pona mwana osambela pe pona mwana. Mais tango ka kobota makambo nyonso c'est fini. Nzamba si ya pambolinga naza na libala naza na mwana na luka lisusu nini. Omona batu mosusu ti na église ba obanda na bango kokende te avandi na eka bisika moko. Yango na eko encourager bino bandeko nanga makambo nzambe batika kango te pe nzambe batika kayete. Ata soki makambo nyonso na vie na yo ezo marcher bien ezo tambola bien zalaka na ta na yo ata ya kokumisaka ye kumisaka ata ye bandeko nanga. Parce que tango ozo kumisa ye tango ozo tombola ye kote mosusu pe ye pe azoveyaka sur toi. Mais tango yo kozalaki non parce que nazwi oyo na bando luka naza lisusu na ta ya nzambe te bandeko nanga. Yango bomonaka ovandi boye mwa makambo ya minene ekomi kokomela yo okomi kotuna siko nzamba yo kayanga te ezalaka bongo. La famille rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.